alongola kasoni wera sonne asalaka nangonga na tango na ye. Le roi de la forêt annonçait en bisikoyo Piroger avec Epoto. Piroger avec Epoto. J'aime celui qui me critique parce qu'il fait ma publicité. Baini nanga balukaka nini Clémence Mambi Piro asala nini ba jaloux bino to wana finganga mutaba dendo bino to wana critiquer ngai mutawala na bara nyonso bopesa kinga wana ezaki ka force bozako pesa nga force pour que nzambe alikolo asala na nzela wera son. Tu vas préparer colis. So ça va ndeko na poto préparer ba ngata mbinzo ata nini na memela bango quand même. C'est un problème to memela bango. Au moins c'est que mignon. Voilà chef le BCBG. C'est que mignon yo wana donc voisin na ngai. Alelanga mabe. Aye benda donc ngana yezaka boto boneko ate. Ouais. Ma visa moi ya bino za ba 4 mois, ba 2 mois, ba 1 mois za ba une année 2 ans ya. Attends un jour, attends 2 jours, ça va visa. Biso, peut-être le roi bandeko mususu est victime. Problème exacté. Bah, oui que bato mususu bazu ba visa soki ya ba 4 ans, ba 5 ans mais bon ça là on peut. Bon ça mais oui. Mais oui. Il faut ba kende bazonga. Soki exemple normalement bon mutata moko abetata une année. Yango na lobby pour dire que ça va visa moko systématique. A préférence na même temps il fallait pour passer au bête la biso accord arena. Pourquoi bolinga ko faire allusion quand na batu na makamba batu? Musique congolais na bien. D'ailleurs mutozo tuna na yebi non yete. Salut, c'est bel et bien l'artiste et comédien Jean Moulaï. J'habite à Paris et pour moi, Senwave va changer complètement la donne. Moi et ma famille habitons en France et souvent nous envoyons de l'argent en RDC, République démocratique du Congo. Avec Senwave, on peut envoyer au minimum 1 euro, ce qui me permet d'envoyer souvent des petites sommes à mes proches. Et c'est super facile, je peux l'envoyer à la maison avec mon portable et sans frais. Alors dès aujourd'hui, téléchargez l'application Senwave et découvrez les transferts d'argent simples et sans frais. Grâce au code promo Congo Mokili, vous pouvez bénéficier de 10 € lors de votre premier envoi. Merci, vous êtes nombreux partout dans le monde. Bota la biso vraiment, en tout cas, Masolo Robeta et Lelo comme d'habitude. Encore une fois, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission. Kamba Makabongo na Ibrahim, moi na Kololo Pango quand on explique Rabino. Bah, réalité, dans la ville province à Kinshasa, surtout du côté musical, parce que nous sommes plus branchés sur la musique. Voilà pourquoi tu peux Sarabino, bah, information musicale, c'est pas Sarabongo. Na ville province à Kinshasa, ils ont vraiment les sous basés dans la ville province à Kinshasa. Il y a un autre qui a Sabino comme information. Aujourd'hui, comme information, le roi de la forêt, Binomo Boyebi, affaire visa Lelo. Et puis si Mbilinga parce que le roi de la forêt, Missé Belé, sala yango. Mais l'autre le roi de la forêt a se déchaîné les sous-sous. Kolugara Rokendara, Kotinda Bandeko na biso mususu Togoloba, Ozola, orchestre na ebongo, visa, oleba kende d'ensemble, bazo kendara bamboka musu d'ensemble la pays Europe, mais lelo on a décidé que tindaka ba communicateur na ye na poto, et c'est susté ce qui ndengeni ndeto yeba kité non. Oui on son a lobby to sekaki boseki bosali onos to boko sala. Donc oui on a décidé bongo ko tinda Piroger. Odile Manzara actuellement tolo banabino en séjourné bon on a Paris ouais place to PC pe bambote belé na c'est bon papi kakol mais ouais ranson lobby en direct de répétition a annoncé de part ya Piroger pour Paris. Trop mieux vous comprendre était comme une affaire visa. Est-ce que Aigle mtafungola makambango teza bongo bana wengene babana makambango
Ah, puis Roger mon mboka. Naza kolela mabe na ebité puis Roger mon mboka. Vraiment. Mais ça n'a pas Jika. Jika. Ah. Jika. Ouais, mais ça n'a pas Jika. Ça c'est Jika. Vraiment, va changer comme moi. Ouais, Mikolo na comme moi quoi. C'est là bon. Voilà. Merci beaucoup. Jikane. Ouais, ça va donc mbote na ba fanatique tout ya monde entier. Mbote na ba basali ya nzambe nyonso tout. Mbote na bino tout bozotala vraiment les amoureux de la bonne musique. Bana maison mère, bana BCBG, bana musique tout. Vraiment na pesi no mbote. Mbote alifiki alimemi abotosi. Na tata mokonzi kumu monena wenge grand formateur de musique à Congo mona mboka Werason. Papa formidable. Est-ce que vous avez vu mbote na maman pasteur, maman si de Jiman Pata, maman n'exaucé na Gladi. Vous avez vu quoi? N'est pas le presse alwaka maman ya bano ba édika ba américain. Pour américain bango bana na bango moko na kati États-Unis ba distinguer raté. Mais bana wera na kati États-Unis distinction na distinction au sentir venir que non famille makanda, famille mayele. Vraiment na pesi no mbota trop. Nde na ya wa donc Jika e quoi, au soit qu'on a Jika voilà. Jika to sura na yo maombeza e belé o il faut to sura lelo parce que to biga yo na biso moi pembeza la trop on a préféré to tambola futur Jika ouais na habité so ina rolo bande te futur te Jika déjà donc pour Jika ouais Jika déjà Jika mais Jika na biso déjà na habité puis Roger Jika ba to bota na biso belé puis Roger Jika mais avant to banda to pesi d'abord bah merci belé la grande équipe ya Congo Mokili ba auto belé bota la pe biso to pesi bino mbote ya Bruno Lubika mbongo ya propre merci na yo parce que vous aura toujours reconnaissant na balé qui donc en tout cas un grand merci à mon vieux Bruno Lubika au salaraga ndenge au lobara yango to zora isala bien merci les sous na partenaire nous tout batala biso to za bongo na pi Roger mon mboka o azabongo Jika le roi de la forêt a sali d'abino première surprise deuxième surprise na balo na e bongo iza puis Roger mon mboka et ça là d'abord ndenge nini koyoka yo mona nazoke ndemikili et ça là gono ndeni wo epsa biso nini alongola kasoni werasone asalaka nangonga na tango na ye alongola kasoni werangiama ye asalaka nangonga na tango na ye en tout cas ndeko na ngai puis Roger lelo naza sujet ya Monkeri lelo naza sujet ya humiliation au capi na sala 45 ans na maison mère ba memanga kaka kikwiti ba memanga kaka bandundu kaka idiofa kaka bulungu donc balobi bayini ya maison mère bayini ya ngai baloba do bazwanga penya donc le wala ballon na bango soki ka mutu ake poto na ye a se référer na Pi Roger soki mutu ake ka poto na ye a se référer na Pi Roger malgré l'effort tout na do sala malgré tout ce que je suis à Kinshasa bango balingi te bango balingi ka poto alors nzambe oyo nzambe asalaka na ngonga nzambe o ayoka pe kolela ya bato po ekomali ti niveau famille na nga pe baleli esalanga mpasi na moni na tante na nga asali vidéo na moni na réseaux sociaux tante na nga mpena leli na moni seke mama na nga mpe alelaka ne me alobaka te basere na nga mpe balelaka na bango mpe balobaka te peut-être mpe chéri na nga mpe alelaka me alobaka te donc bato mosusu mpe balelaka ti bamonaka Pi Roger toujours na bakini azovoyage bamikili ya poto te balobaka te alors le roi de la forêt, l'homme de surprise. Igwe papa formidable. Oh, le sola visa et kolobé l'autre côté pour yemo d'abord as ambassadeur. Voilà. As ambassadeur universel et à paix. As ambassadeur des enfants soldats de bonne volonté. Voilà. As ambassadeur ya Croix-Rouge. Ouais, rason à l'écart niveau. Ouais, rason as leader à quitter sa papa Michael Jackson en Akacha Congo. Aliami Kungu na ma campagne. Ouais, rassona musicien Oyo Shaggy. Oyo reconnu mondialement grand star. Ouais, rassona Bengsen qui Kinshasa. Ouais, rassona za leader des leaders. Ouais, ça mamba minene ya mboka danger. Vous comprenez? Ouais, rassona za ba double Coran na kacha ya Afrique du Sud dans le bosso ya papa na biso Nelson Mandela. Ouais, rassona za trophée monsieur na Coran. Li bosso Michael Jackson à l'époque azaki encore vivant.
aza artiste oyo aleka baniveau Werason a même battu plusieurs fois na poto après ça battu vie battu belé le ba comment ba jiké na sima Werason le roi de la forêt pourquoi ka pas ça là on a pi Roger alors lobinga azalaki na ngate lobina ina réputé na zo moi contre-temps ba pa mo ba otaki libanda mboka ba yaki sikoyo esenga na tambusa ba na Kinshasa na la sabango ga mboka ndezala voilà na mona rabe ba pele leki batu ba ganga logo la dernière bi à Léopard na coupe du monde na binini ba biyo za wapi le roi de la forêt a annoncé à Léona Rep officiellement que Nenge Odile Manzaka aza na France na pesa ou tout mote petite sœur propre soldat Makasi Ninja Condor Nenge aza na sebondo a machine chef d'orchestre kuna na mikili Nenge bazana CG Junior Katakata, le roi de la forêt annoncé en Abissi Koyo, puis Roger, avec poto. Puis Roger a matami kili. En tout cas, puis Roger mon amboka azo kende poto. Voilà. Na habité et sali bien moko ya kosakanate. Mais mon amboka tozonga na sujet na ya poto. C'est vrai que lelo mamba visa pe comme Manjar, le roi de la forêt, takina takina. Non, voilà ça qui les ont dit. Takiti na kolobage non, soit disant non. L'orchestre, oh non, l'artiste na biso, Fali Moutabani, il en est 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis, tu que le roi de la forêt, Azora n'est pas. Il y a un moment où nous retourne. Est-ce que le roi de la forêt a mis un photo pour approuver le roi de biso artiste et musicien? Donc, ensemble, on a bonne volonté na yemoko. Ngabe na otuna yo, na otuna te pour la journée, c'est menga na oyebiso. Tant que le roi de forêt a eu Sankara de Kunta en 1999, en 2000, il a eu poto. Il a eu porte-parole au Rolanga. Là, il a eu King Teki la poto. Il a eu prouvé. Car pas monito do tambola, il pas liga tambola l'air na biso. Vous comprenez? Tant que il a eu Sankara poto en 2000 ans. Il a eu prouvé. Là, il a eu King Teki la Rojani ou Merando. Là, il a eu poto. Il a eu Cap Diora. Les gens même va venir na papi kabemba a même ba ya Willy Seta na poto ba tango wana azali ko prouver nan OK pour les locaux nenga linga même pi Roger a prouver mutu au moins que non poto mona banya on dit les Manzaka et puis yo les sous mais toza bana na ye si to yo mona papi le prince si to yo mona alors bien route que pi Roger na papi le prince donc bana poto bo c'est la biso na papi le prince tozo ya papi le prince pas na kata liste au monde ngote oh tozo kende to poto bana Paris bana Suisse bana Allemagne hein bana Suède bana Belgique bo c'est la biso tozo ya bana Lyon mère Zouzou Senga bana Suisse yuyu etekiama bon c'est la biso tozoya na la préfère pendant to que na toza na papi le prince quoi tant to kita na Roissy wana Munele Atuna qu'est-ce qu'il y a dans mon pays on comprendre était mon amboka to seulement pembe to seulement vrai ouais ba visa ngo ya bino za ba 4 mois ba 2 mois ba 1 mois to za ba ina net 2 ans le roi ya attends un jour attends 2 jours ça la visa biso peut-être le roi bandeko mususu est victime problème exacte ba oyebi ke bato mususu bazwi ba visa soki ya ba 4 ba 5 ans mais ba osala yango peut-être ba osala mais oui il faut ba kende bazonga soki eza pena normalement bo mutu ata moko abetata une année yango na lobi pour dire que eza ba visa moko systématique on comprendre bako pesa yo 3 ans bako pesa ni mais il faut ça attendre 1 mois 2 mois 3 mois zongi comme ça visa ngo ba continuer parce que eza mukanda te eza mukanda eza visa mutu moko to vendre ata une année na poto na visa wana azate voilà mon amboka alobi mutu moko ta vendre na une année na pesi mon confrère na prince Bakali azo c'est la biso na Paris Bakali tozoya en Luzolo l'artiste tozoya mi gagné tozoya quoi donc na boka ba journée sa poto fonga mona na poto donc Marlène Kasanga wana pire mutu na ngai na mona qui est déjà ya magi Odile Manzaka Marlène Kasanga ba trésor au Nema bon se préparer hein
tozoya tozoya donc kalateka moka le roi de forêt nenga pesi les gens c'est là boy donc blague te po passeport de jeu contaki fêter libanda ya mboka ça dit bato bokana mikili te na pesi na nous jour te mais kalate on a nini le roi de la forêt a préféré kotinda odi le manzaka na sebondo ya machine kaka na veille ya concert ya Fally Ipupa en tout cas na sala kango après te puis pour nini naza ko sala makambo na yo après kalate sala kango kalate a préféré sala kaka na même temps Fally Ipupa za obetela biso accord arena. Pourquoi bolinga ko faire allusion quand na batu na makambo batu musique congolais na bien d'ailleurs mutozo tuna na yebi no yete mutozo tuna nga d'abord na yebi yete non robeta lobby samedi vraiment comme na accord arena yo yeba yete comme na polémique te na yebi yete premièrement mboka ya France ba yebi yo peut-être yo yebi menga na yebi yete so za na photo na yo la sanga oui na mona peut-être na ko yeba ye na de vibo mais na yebi no yete premièrement deuxièmement faut comprendre que musique congolaise a ba musicien ebelé eza ba msuba obeta na États-Unis ba msuba obeta net faire obeta na Côte d'Ivoire eza ba msuba obeta na Suisse eza ba msusu donc mutu na mtana programme na ye donc elobi te soki mutu mo zo sa programme na ye kuna na gauche ba à droite peut pas arrêter ba programme na ba sala te po mutu mo sa programme na ye non on comprend chacun a sa programme na ye chacun a son agenda na ye et l'obité que soki mutu mo do sa likambo ba tout ba sa te donc Odile Manzaka papi kakol sebo na machine ces jeunes biso bakei ko préparer terrain voilà bakei ko préparer terrain parce que nous devons aussi sa studio na biso na Mikili na Orléans le roi de la forêt aussi sa studio et album Moro te na Orléans deuxièmement tozape na ba programme so to ape na ba programme sous oyo baza au préparer yango ba production ba préparer yango moni pourquoi c'est Jacques yango pe to ba production pe za ki na nzela Orléans na France wana mais to moni pe production limwe kaka bona date oyo fa beta déjà date leke expirant mais bino bo beti te ce que moko mais yo moto zo compter la bateau ki o to sa makambo pour moto ça non bo sa beto beta ka yo moto ngo lela pour ça to beta pour France c'est munene France oui France wana eza ba province ba Orléans ezali ba Lyon ezali ba Toulouse en France dans la Belgique la France voilà ba ezebele donc elobi te sem to beta na kata Paris donc ba to beta na Orléans te ba to beta na Lyon te ba to beta na Toulouse te ba to beta bisika msute non voilà Marseille peut aller. Marseille peut ça. Bah province est belé donc ils ont vraiment belé mais toujours retenir yo kaka. Ouais. Toujours retenir yo kaka. Tu dis que muta bandaka makambo journaliste c'est na poto za le roi de la forêt. Quand le roi de la forêt muta banda makambo mema ba papi mboma amema ba Toto Anderson ba Marie Sumunga amema ba to belé. Yé muta banda pe makambo mema ba artiste comédien amema ba vie de lui be sobe ba la duchesse amema ba sai amema ba tobele le roi de la forêt comme mema ba na poto ezali don na ye yem tala sa nzela maloba te po wenge bisoto au moni wenge bisoto za pas question d'influence dans les médias wenge c'est la compétence tala wenge za orchestre beta concert du siècle oh lelo muto robeta ngazate obi concert du siècle oui concert ni ouais Rasson Jibem Piana na Fikin ya Fikin au moins oyeba makambo tenga na yebisaka yo kaka ngai fara oyo beta banda 20h ya lelo ti 14h à lobby concert a bongo nanu muta beta ngote quel souffle quelle endurance quel répertoire il faut dans un répertoire costaud pour okoma na niveau wana o comprendre bano lelo betaka surtout bato autotune o betaka boye déjà aza essoufflé ako koma kutata 0h te mais ba vive vieux peu koto peu déjà kenda vieux wap le roi de la forêt le roi de la forêt yaka ba rapport gat te na lobby ba selon bato bi vieux do roman amo pese biso mo bango selon bango na émission bato bi vraiment pese biso ba demi-temps na concert okosi parce qu'on a mis bango ba bi musique biso demi-temps bango ba bi musique vieux wap pese demi-temps le roi de la forêt tamba beti bango tout le stade zelana nous le roi de la forêt ba beti bango tout le stade concert du siècle ba tutu ba yembaki mais tant le roi de la forêt oyemba
ataba finginga ataba tonginga zanate mulanga. Il faut mon stade Boukadi. Wow, le rôle bi il y a Messi dans la Coupe du Monde. Tout le monde a gagné. Où est le roi de la forêt? Voilà ça formateur Moutabi ça va grand chanteur Moutazana oreille musicale. Ba yeba leader, ba yeba grand chanteur na oreille musicale. Pour recruter musicien le rôle à faire. Il faut une oreille musicale. Pour recruter chanteur le rôle à héritier ou Watanabe, il faut une oreille musicale. Pour recruter chanteur le rôle à Serge Mabiala, chanteur le rôle à Gianni, chanteur le rôle à Boilotin. Il faut une oreille musicale. Pour bassiste le rôle à Mimiche Baz, Michel Baz. Mimiche Baz perd son âme, mon frère. Pour Mimiche Baz, soliste le rôle à japonais. Flamme Kapaya. Burkina Faso Mbokalia. Obimisa ba claverie c'est le rôle là Igo Santé. Ba Thierry Santé. Ba Chevignon Santé. Il faut la monter oreille pour le roi de la forêt. Dans la neige Sabino Loro Mogwa. Fabrigas na PC Mbote, hein? Mbuyulu na PC Mbote. Fabrigas là reste à test na la samba. Ba fanatique ba yoka qui est bien té. Ba chaka penda bima. Mais muta sauver na le roi de la forêt. Biso tout peut te contacter dans sentiment fanatique. Tu n'as pas perdre talent, tu n'as pas perdre la musique à Congo. Le roi de la forme t'a retenu. À moins que ma fanatique ba yo qui est bien té. Abi Azan est loco, Azan Mayel, Azan grand chanteur. On comprend, le roi de la forme t'a retenu et le lo ba pèse raison. Et parce que mutabon yo ici na mamboyemba. Wa rasom taemba na banza kilokola. Magenya na mama ko protéger kanga e ko protéger mpe boli. Yo ba bilo apesa. Tongwetana mikakata na butuneli mosei. Elanga yebi mikola mvula. Bolingo yebi nzoto. Iriva mondeke. Ozalaka kolia na ngai na tango ya bisengo. Lelo na tango ya mawayo kale. Talata na sima dishi mongombe ke faroza. Miswa talolemo. Oyeba tenga na kolela yo. Dejene na ngai koma. Makanisi ya Clémence Mambi na lela. Papa, ça va na terre. On m'a dit que la nez m'a bêté entre bino na wenge. Ouais. On m'a dit que nara ozala inango mo batu su bazaro zo pe mo bazel ko bimara neti lokwa bon ba na badoka ba poto ba comment peut-être spécial. Okende liboso ko komata. On a le beat. On monte bino na bino. Lopé faut un peu fier na okena ba poto na yo di le manzaka. Bah oui. Nenga za fier. Omoni lelo oyo. Kondima muninga ezali pe ko créer bénédiction na yo. Voilà. Avantage nanga pyrogène azara jaloux mutute. Bozui ya muninga e sepelisa nga kaka. Oya na sima nanga. Ozali boso nanga soki ozui. Nabi ke ngate mtu na pesaka nzambe nde mtu apesaka na ngonga na ye. Soki oyaki ata na sima nanga eke nzambe apesi yo na tana liboso nanga. Nga siko na onyonga pona ni. O comprendre? Likunya na moto te yaya. Likunya na moto te soki moninga azui na betaka maboko. Ndenge leki nanga odila ake Paris. Ta na mona na Paris, obi fiero na oza nango. Na le na mona na kati restaurant ACK, le na zo mona odile na ba jazz, na ba Blaise Musikasika, direction. Na pese utu ba mbote. Ta na mona odile, ta na mona na ba président Mila Nkolo TikTok. Le na zo mona odile na ba Badega Schengen, Baglove, Badega Schengen. Na bi ke Baby Sugar bébé formidable au kita pendati François na kutana odile manzaka. Boya mbaye kitoko, bo sepelisa ye aza soldat makasi. Nzagalo. Et ça l'a bien, il faut ndima muninga po yo penzambe apesa ngaza likunya mutute. Ouais, likunya mutute. Nga sepela na en tout cas avantage abaninga. Avantage abaninga, mais bande on a biso ndeko pe communicatrice qui sinjora pas zongi sous deuxième fois poto zo ebit. Na ebiete azana. Qui sinjora. Ça fait très longtemps comment monsieur Lotangela ngai. J'ai mal à comprendre. Qui sinjora c'est pas le roi de la forêt na parlé. Azam moi si. Moi c'est qui sinjora. Bon azamo balinde. Na yora na moi na komba terre. Peut-être leader américain. Peut-être mobile. Leader américain. Ouais. Ouais, peut-être. Au moins Serge Mignon. Voilà chef le BCBG.
c'est que mignon on a donc voisin na ngai alelanga mabe aye benda donc ngana yezaka boto boneko ate en tout cas n'a profité pour la ça mbote belé na papa chéri Jibem Piana l'homme qui a mis l'eau dans coco ami personnel il y a patron na nga Werason nabi que parmi bato ba lobi pena que pire que poto ba virona bazana ba ya Théo Zambota bato belé ba vandi ba loki mon propre voilà donc ba Bruno Lubika mon propre na bazam bato pena que bah M2D Business Fiston Ituku. Bah PDG Malou Mavoka, vraiment merci à trop. Surtout dans la fanatique, toi maison mère, vraiment, je ne sais pas comment vous remercier quand même. Donc merci. Et à part Wana, surprise monsieur Ezali. Surprise monsieur Ezali. Et merci, je veux dire merci aussi à mon pasteur, le docteur Israël Isambo. Révérend docteur Israël Isambo. Avec l'église colonne de feu, puisque aux États-Unis, quand on a Dallas, ça peut se beauté. On appelle ça bonjour. Maintenant c'est ton temps. À combien maintenant c'est ton temps. Donc les hommes en Zambie. Donc c'est Dieu qui a décidé à travers Werason et la poto nazoya. Naomi n'a pas de poto côté. Alors ça un mois. Azanala, tu mon répondre. Merci beaucoup. Vous êtes belé botali biso. Vous avez bon appui Roger. Exclusivité quoi. Exclusivité, il y a deux parts, il y a Pierre Roger pour Paris. Je pense que pour bientôt, je pense que le jour où Pierre Roger a rencontré un avion bisonnet aux tête à tête bouée, c'est une exclusivité les sous. En tout cas, préparer colis. Sans avoir une photo préparer on attend Minzo, attend Nini, na même la bango quand même. C'est un problème tout même la bango. Donc na préparé, Minzo na rapport na ba serre na Paris. On a bandé on a Paris. Basé belé à Osagara. Tanga ta bango. Na notamment. Matina rien. On a vie privée dans la vie. Ah, mais nani au tanga bangote. Basé belé ba yebi place bazali. Voilà. Merci mingi na ser na biso Aline Mwimba wa na Paris on a tout bossa na raté. Ser na biso Tatiana Bitono donc on a ba grande sœur propre à Palais. Vraiment ba aller on a Paris et ça la bien et merci na ba beau frère na ngapé ba zapé belé pe kuna na Paris. On a vraiment j'ai une grande famille na France on a Tracy, Belgica et puis et Nadine vraiment basé belé batala na Paris. Ah c'est bien, c'est bien. Ngapé na Paris on a na Ginette Ginette Mbala. Nazaba Karine Lukiata nazaba basé belé na pas na maona vraiment basé belé quoi. Donc président Golf Kizo là député élu nazana ba Peter Kamba Peter Kamba nazana Peter Kamba zana Orléans nazana ba ya Willy Pensiene ya Willy Pensiene na ba président d'homme na Lille na ba Mariette ba dégâts Schengen naza bato belé na pas na manande na oya wana donc yinda penza Château Rouge surtout ba maman Château Rouge ba maman Château Rouge na bi ke bozelanga e belé ba maman Château Rouge nazo mona bongo Mami Lolendo nazo mona Nelly Mosei na kata Château Rouge nazo mona bongo Ma Claudine Kinwa nazo mona bongo Mayuyu Clinton nazo mona bongo na kata Château Rouge wana Pauline Soda puis Roger Zoya bozela qui a trop nazo ce que pas na maona donc ezo yinda babe chapote talon na quartier na vanda talon o elegi utata mon fleuri na valeur quartier na vanda ngo tala palais ngwana na kimani tika maman eleki mon fleuri tala quartier na vanda tika maman fleuri ouais qui mien tika maman non on a ba détracteur na ko lo bana bango nini. J'aime celui qui me critique parce qu'il fait ma publicité. Adishi mongome. Yanga ngenge mosala baboti baponela ngai. Na sala po ezalili kabo ya Nzambe. Ba jaloux na ngai fera yemba. Baini nanga baluka nini Clémence Mambi piro sala nini moto azo sonole bango bazo beta lisola matanga e bango pongia makasi iso nini susu bako beta lisusu prison ezalaki nzoto kasi molimo nanga donc pour dire que ba jaloux bino to bana finganga mutaba dendo bino watu wana critiquer ngai mutaolala na bara nyonso bopesa ki nga wana ezaki ka force bozako pesa nga force
pour que Nzambe Likolo asala na nzela wera son. Voilà. Et maintenant, bon mon aïe la poto ezali paradis. Voilà. Et que pour na que kuna na habite pour na bota ma papou. Mais si quoi le roi de la forêt a décidé. Merci à trop. Na maman pasteur, maman Side Jimampata, maman Abana, femme modèle. Maman Vanda Betty Loboko na mesa. Pour na yoga qu'il solo. Maman Betty Loboko na mesa, maman Abi non. Maman pasteur, Betty Loboko na mesa. Ya Noël. Ya Noël, au moins attendez bon critiquer puis Roger venez ça bien. Ya Noël nga lingi puis Roger. À Paris. Vous comprenez? Donc et ça li bien makasi. Maman pasteur. Maman pasteur, maman Side Jimampata. Merci à trop maman. Merci à trop dans bateau tout donc pour dire que donc bateau ba finga kinga bateau ba critica kinga eza bateau oyo ba pesinga ka makasi pour musala et que ka liboso quoi voilà. Merci beaucoup Bozage Belé ya otala biso puis Roger dernière question pour to kabona biso na yo en tout toko retenir nini lelo et puis okoloba na le roi de la forêt nini un message clé dans le roi de la forêt et puis au PC biso quelques programmes il y a orchestre. En tout cas, il y a un patron, Big Boss, le roi de la forêt Rasson. En tout cas, merci. Merci, papa. Je te serai toujours reconnaissant, dira toute ma vie. Le roi de la forêt, je te rappelle encore ce beau Sanara. Au soutenant lors il y a décès à papa Nanga. Vous avez contribué énormément. Papa Nanga Kundama na chemise. Oyo ya Migler o mampata kabila ngai chemise mo ya kitoko makasi puis Roger Salelo na telemi bonne na telemi eza pona nzamba salaki na nzela wera son parce que na belaki opération mo munene oyo noko na ngata mota bimisa 100 francs oyo maman leki na ngo ben tata mo sina to nana bimisa 100 francs non mais le roi de la forêt aki na Paris ngata malade zwinga na bengio Pessi, au Tina au Pessa. Donc, là, on a télémi besayo. Alors, oh, nous avons décidé de l'eau, puis Roger, n'a qu'un ami qui l'a poto, et ça n'a aucun cas, et ça a bolingo, oh, ça en a vers Ngaï, et continue toujours, quoi. Vraiment, je ne sais pas comment vous remercier. Je ne sais pas comment remercier les fanatiques de Wenge Musique à Maison Mère, les amoureux de la bonne musique. N'habitez comment remercier Bino surtout, oh, Bino tout. Bon, me pesa qui corps et âme, souci na bino. Massa nanga tonton qui coula, motona tembe. Tonton qui coula, merci à trop. Serge Makila, dragon de la monnaie. PDG Malou Mavoka. Yannick Kouba, merci à trop. Président Alain Boussi, Cercle Royal, Fraternité Quinoise. Ya Romain Bayo, merci à trop. Ya Jean Souka na ville. MDD Business, Fiston Ituku, merci à trop. Merci na ba DJ Rissel. Merci à tout Openda, et ma famille et mes voisins, tout le monde, surtout vraiment, je vous suis reconnaissant. Merci à DJ Franck, Nachentemba, Tobo Sanarate, Tobo Sanité, la Congo, DJ Bazarape Beleo, Tozarana Bango de temps en temps. Merci les sous-souna, Yves Loupoussa, Tobo Sanarate, du côté de Chetemba, Maître Taïzon, Maître Tonton, donc Maître Naipso Chetemba, merci Nabino, merci les sous-sous. Naya Aline Mwimba parce que sans yé Mouboulou donc il y a perception confiance opportunité à soutenir cette émission Tatiana Biton on a un vrai partenaire à l'émission c'est-à-dire avant ma partenaire on suba kota banani ba honorable Gaïta banani ba ya Bruno Lubi Kambongo ezana bango donc merci na bango quelques programmes pour toi kabona biso mon amour. En tout cas programme à maison mais ça la mito. Est-ce que vous bossez na ba na Massimanimba? Non, vous bossez na ko rappeler batu que le roi de la forêt bandit Jack campagne. Ouais, campagne bandit quoi. Campagne bandit. Le roi de la forêt Azali candidat dans la députation nationale et provinciale dans le territoire à Boulungu. Bampang na beto à Boulungu, Bampang na beto à Bandundu, mais voté moi na beno Werason. Ngia Mamakanda Werason donc ngia candidat na beno. Numéro ya Werason na Open Sabine bientôt là. Donc et na participer mbote na ba candidat na ngai. Candidat de Tchangu, Bana Tchangu, voter l'homme mbedi le baoba. Tchangu ne tombera jamais. Moi, la maison mère solo. Bana Lukunga, Balobi biso tozana maître Chris, Cicéron Bakumba Bofaya. Psalm 35, moi, na Ndaku, maître Chris. Hein? Donc, biso to voter.
bana lokunga toujours tellement siège à Mounene to voter pe maître Cédric Kalumbi, mais bana Mwamba biso to voter Golf Kizola. Golf bana Mwamba to voter Golf Kizola, bana Kisensu to voter Golf Kizola. Bana Renaissance surtout bana Ngaba to voter Willy Kindembi. Bana OC Renaissance to voter Willy Kindembi, député na biso donc ba candidat député na Ngaba ngwana bazé belé. Donc pour l'instant wenge musique maison mère tozana Masimanimba. Toge robete la candidat moko wana donc to robeta wana après to zonga pour que to clôturer. Toge robete la candidat moko wana mais ba voter ba retenir numéro le roi de la forêt. Bah ouais na opé sango. Ouais. Et to kabona biso ta. Nawela ninye ngayo. Na mama moto pona ninye ngayo. Na sala kuluna pona ninye ngayo. Ngana finga pona ninye ngayo. Na zela tango na ngaye koka kina kosalela ngaye. Na tia poison pona ninye ngayo. Na zela tango na ngaye koka ngayo. Voilà. Ouais, donc pour dire que bana Lubumbashi peut voter. Bana Lubumbashi peut voter Rissi Kasongo ba Rissi. Numéro ya Werason bana Bulungu. Bozo numéro ya Werason, na provincial ezali 301. Donc na provincial pour na voter Werason na provincial au beta numéro 301. On a compte provincial na Bandal. Kula na Bulungu. Ouais. Sikoyo na national pour voter na 161. Bana Bulungu bampangi na beto on voter moi na beno na numéro 161 na national na provincial 301. Bon voter Werason ngiyama na beno. Voilà, merci, c'était la Pure Roger mon amboka Otozaki naye. Ngana bino tebi que Pure Roger c'est officiellement annoncé par le roi de la forêt pour la France. Donc Pure Roger très bientôt. France car Mikolo Ezali Goya France. Donc merci vraiment Pure Roger Okende France, il s'allie vraiment bien, il s'allie bien à ma fanatique à le roi de la forêt, vraiment beau zélaé. Du côté de Paris, la France, on a mon beau zélaé, Baroya, on a, si tout va bien à Papi le Prince. Un grand merci à toute l'équipe de Congo Mokili, Arnaud Van Oazagi, bon, on a assistance P, Nassima la caméra, la petite bosse, on a raté, bosse sanité, Banderonios, tout, on a bon à Congo Mokili, en commençant par Anel Kabafosset, Sims et Sélé, tout bosse, on a raté, tout bosse sanité. Vraiment, ma partenaire, on a biso, ça émission évolue toujours, on a des normes. Il y a Bruno Lubi Kambonga propre, grande sœur propre Aline Mwimba na Paris on a Tobo Sanarate, Tobo Sanité Tatiana Biton na Paris, Tobo Sanité nos téléspectateurs nous surtout batala Rabiso. Je vous aime tous. Olivier Doumou na Paris 100% c'est un grand merci na yo. Un grand merci na Banderono stopé batala Abso na Braza. Moi je vous aime tous. D'ici là portez-vous bien. Bye bye. L'ambassadeur des jeunes Congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes Congolais. L'inauguration de ces bâtiments se veut, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Engalima à Kinshasa. En croire Ado Youé, ambassadeur de la jeunesse congolaise, l'objectif est d'apporter une solution rapide liée à la création d'un espace d'échange entièrement consacré à la cause de tous les jeunes Congolais d'ici et d'ailleurs. L'ambassade de la jeunesse congolaise vous concerne tous, n'hésitez pas. Vous devez comprendre que ce qui nous réunit nous rend plus forts. Et nous allons avancer toujours avec la paix et surtout l'unité nationale. Voilà pourquoi j'invite toute la jeunesse congolaise à se joindre à nous pour collaborer ensemble. Moi, je joue juste ce rôle de médiateur et le rôle d'avocat. Je serai là pour vous et je me donnerai corps et âme juste pour vos préoccupations et vos problèmes. On sera là. L'avenir de la République démocratique du Congo promet meilleur et cet avenir est beau. Et nous allons construire tous ensemble l'histoire de ce beau pays, la République démocratique du Congo.
D'après les invités, l'inauguration de ces bâtiments se veut être la concrétisation de la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Et je déclare donc en ce jour inauguré ces bâtiments qui est dédié à la jeunesse et j'invite toute la jeunesse congolaise à fréquenter cet endroit parce que nous mettrons à la disposition de ces lieux toutes les informations et toutes les opportunités pour la jeunesse, mais également que nous tous nous puissions travailler à côté de nos autorités militaires et sécuritaires sur la question de la paix pour notre pays. Projet, ne restez pas ces jeunes-là qui est en train de murmurer, de pleurnicher à tout moment. Essayez un peu de penser à quelque chose à faire et puis voir l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur qui vous fera la voix pour voir le ministre qui peut peut-être concrétiser votre projet. Mais c'est un plaisir, c'est une fierté aujourd'hui d'avoir ces très beaux cadres qui désormais pourra recevoir des doléances, recevoir quelques problèmes que nous avons nous jeunes. Donc je dirais coup de chapeau. Depuis sa nomination au rang d'ambassadeur de la jeunesse pour la paix en RDC, ce digne fils du pays se démène grâce à l'action coordonnée du ministère de la Jeunesse à faire les lobbying et plaidoyer pour l'épanouissement de la jeunesse et son implication dans les processus de prise de décision dans les institutions étatiques.